Yewana Sindi Leke Yewana Sindi Leke. Bon, message non le n'a pas machine à tout au bas en Sindi Leke. La belle s'appelle Nenge maman abiso zo place po abeta ndule biso pe ba neto za a mon abiso kala abosa biso te ka biso pe ko ba ne ka sa municipal au place ya uta avant comme moi tira progresser wa motali merci à tous et la maman Sindi oya photo mono yo Sindi Leke mwana mabele mwana masina to yamba yo na esengo Sindi Leke mama to yambio na esengo to yamba yo yaka tozele makasi aya za mwana changu talaka changu to maboko puelele toze asindi na mutema okita yaza mwana mabele tozele maboko puelele mutema bana changu eza Sindi Leke oya boya asali mokili na ye na mukine to yake makambo wana bandi biso nyonso topusana po totala aza mwana biso totombola ye tala kaka biso bamere boye totikala nsima eza te sepelaka na banzembo na ye balolenge na ye kosepelisaka biso makasi vraiment premier mwana mwasi abeta stade na Congo fofo première fois banda Congo ebanda mwana mwasi abeta na kata stade ya kata vila Kisasa et ala Sindi Leke oh bana koyemba lo liboso no sala boy Sindi Leke abanda pour le là oza siko kabito Sindi Leke Sindi Leke. Mesdames et messieurs, rendez-vous après le 8 mars. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260 Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen. Kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbala moko pe oziangoza mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon pona bato oyo bonibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yango nde fandisi bilubutu. Awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba. Eyokani. Yoka Quadra. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13, Neo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Mesdames et messieurs, rendez-vous à ne pas manquer. Donc, pour la bana Tchangoutou, balobi le 8 mars, tokutana bisotou, awa na terrain municipal, Sikaoyo Cindy Leker, honorable meilleure chanteuse, à Robert concert, awa na bana Masina, bana Njili, bana Kimbanseke, Malou Kuntsele, les cadeaux signés, quartier latin avec Koffi Olomide, Double King, délégation. Avec force, donc là on voit délégation, il y a quartier latin. Oh, bazo kota déjà, on a profité de ça. Merci. Nabalandi tout va la Mathieu Bonché. On est là pour bien travailler toujours à Elenga Congo. Là on voit Landry japonais, Soda. Là on voit Nyamakor, Landry. Et sans oublier mon Konzirigo. Yemtayambi biso awa nakata masina, sans oublier tous les phasers. Bas nini à sa frontière ba diable à Misbal. Voilà, tozala bango awa ba fana Cindy. Biso nde ba fana Cindy, ba leka Cindy ba masina. Ba leki na bela propre biso. Ba leka Cindy. Donc so fingi Cindy otumboli bino. So fingi Cindy otumboli ba phaser à Pascal ba sa frontière ba diable. So fingi Cindy otumboli ba sa frontière. Ba diable la municipal. Voilà, na ozongi la bino, Landry japonais, toza na kati ya masina. La moni délégation et qui dit déjà Marambeza Nengeni d'abord. Santé d'abord Boni. En tout cas, na pesi mbota to na yo mona Mathieu Botch, na pesi mbota to na mutayambi biso na mabele o mokonzi Rigo, commandant Rigo. Donc fait yo kuta soupe na ba fazer ya kata terrain municipal donc charge na bango. Mobondo na bango. Maréchal na bango to alia. Donc yangwana na pesi mbota to na passer na John Moponzi. Na pesi mbota pas Koffi Olomide. Nzambe Koffi Olomide mais makambo to ele ça no makambo ke Cindy Leker chante Koffi Olomide. Chante Koffi Olomide ça bongo le 8 mars. Le 8 mars na bisayo tara Cindy cadeau a pesi bato. Bato ebele ba beta concert ndeni. Le 8 mars na ba wela ba beta na ba ville. Ba beta na ba wapi. Mais sur Cindy Leker première fois ça na ministère congolais. Première fois ministère congolais a beta le 8 mars na terrain mo na terrain na biso masina ao. Donc on trouve ça na bana tu ya Tchangu. Bana tu ya aéroport ba tu ba kitebele. Cindy Leker mo na mabe. Donc là oui na mabe. Voilà, Nyamakor Robaksani. Ah oui, ça m'a belé et ça là ba mission tout. Mission tout à Outa awa. Avant mon nota le beta na stade Marty. Abanana awa. Ya obe biso beta ke Cindy Leker ndo to kende dans le 8 mars. Le 8 mars là to beka ba tutu ba awa. Donc ba ke Cindy Leker chante Koffi Olomide. Et mabe. Déjà mabe mesdames et messieurs, merci à Yuyu Kabwiku depuis Paris. Azota biso Yannick Akinia, to ça la kata masina Rombox. Merci à Trésor Mouchi Fondation Mouchi. Ya bienvenue Vangasele de Gaulle Mata. Ya Sandra Kazadi tout roba moi la maman. Niamako to la kata masina délégation ngoyo. Ouais, Mathieu Boché, je remercie d'abord
autorité tu ya Tchangu na sepeli makasi balobaka Tchangu boye Tchangu boye mais la santé to na mobonda ba yake ya ta ba diable nini ba diable la rata Tchangu sa baleka sindi le cœur baleka sindi le cœur Tchangu oye à ne pas manquer tout ça le 8 mars telle montre le 8 mars tout ça avec commandant Rico na sécurité ya Jemi Badara tout ça fait que Cindy le cœur aja ko se pelisa ba maman et ça Cindy le cœur chante ba maman tous les maires ba ko se pela maman la dali poutera concert tout le monde a ça aux ananduli stadio ndenge sabo moni stadio to catalan to taper moni stadio jour wana le 8 mars stadio ezala danser et ça rappelle ba décorer yango et ça rappelle les que ba mona stade net ba stade de France ndenge stadio yokoma journée wana na biso le 8 mars ba toi ebele ba yo kasindi le kia chante Koffi Olomide des gars oyemba des gars masina ba oswacha des gars ba to mona da ba Landry Olomide oboxani bon toi merci na bana masina ne bolinga sindi le cœur tout le monde pense que non on aura pas na masina apena wa base alors na singi na bana Tchangu na singi na bana Kimbanseki bana masina bana matete bana lemba bana njili bana ya matete bana limete bana mumbele boya ibele ba vrai chéri bota maputa le 8 mars tozali awa bana mikondo bana kinkole bana badara tozala biso nyonso bana campem tozala awa en tout cas bon senti que nous avons les kenenga palola ba chanson quoi alors azala la seule chanteuse oyo akanisi bino le 8 mars ba maman nyonso abeta bino concert na municipal ya Masina et ça la jamais azala la seule chanteuse a raisonné bino que non il faut fêter le 8 mars na néoné ma maman à se passer nous ma maman boka ba élégance boka ba université on aura ba Cindy oye Cindy le cœur oye bana Tchangu ba se ko sepela makasi avant excusez-moi massa avant to kota wana Cindy le cœur bani ndeni to bani na lo le 26 à moi encore dimanche tout ça bon les millionnaires Cindy le cœur chante Koffi Olomide après wana chante le wana dans la ville après chante le wana oh to wana c'est ça mamba puno lubika fait la mission au CA dialo ba do tarikana nesko o to sala wa mutu ya tona ngwa le 8 mars na ibisayo Cindy le cœur oye masina oye to ini sa masina to buka yango wa nana ba ko moko o moina mabele tout celui to créer to rappelle ba yan droit Djibril Azawa roi Djibril Azawa yebena za roi ya bayanki pour la diable sa frontière yo mo bonu ata municipal moi le loba pour na roi Djibril loba pour na roi maman Cindy le cœur roi arrivé à maman Cindy le cœur madame Cindy le cœur honorable Kimero Zala wana tande ko na bino bozo préparer ndeni arrivé na bon ça va déjà boye tozo préparer pour la Cindy pour la journée de la maman biso nde toza boye toza ba fazer ya kati ya terrain municipal tozo yamba ye na kati ya mabele na biso oyo eza te onde eza boye oyo kiyiboye biso nde tosimbi tous les kirine so kati ya Tchangu awa Pascal awa nde eza boye tozo yamba mama Cindy ndenge eza boye mpona bamama so aza besoin bamama amona mpe bamama na kati ya terrain municipal awa est-ce que boza prêt pene koyamba Cindy le cœur toza prêt déjà koyamba ye déjà état numéro 1 à tous les français toza kati ya masina Tchangu awa tozoyamba ye na kati ya mabela masina awa le roi Djibril charge ya Tchangu ngai yo le roi Djibril na kati ya terrain municipal Pascal papa mobimba ye nga papa mobimba nga papa mobimba papa mobimba papa mobimba papa Yewana
Cindy, les cœurs, Yewana, Cindy, les cœurs. Message no loba. Na ba masina tu o ba ya masindi le cœur. La belle s'appelle ndenge maman biso zo place po abeta ndule biso be ba ne to za a mona biso kala. Abosa biso te ka biso to ba ne na kata municipal au place ya uta avant qu'on moitié va progresser va motali mais merci ka to c'est la maman Cindy oya photo mona. Yo mo baksani. Hello en pesa yoko. Merci de la maman. Maman aya boye en tant que bana le pong. Au sénateur Moula Madonna en charge. Il y a Diable sans frontières. Tout ça, la maman les 8. Tout ça là, je voulais ma maman. Mais qui n'est aux alanangos, des autres des athées. Et l'eau va m'aber aux alatés parce que nous sommes en protection. Bana changu batika tube na kosi. Bana changu bakangana batu bako sa tube na mbo. Bata batu kimia. Bata batu babanda tube na mbo. Bakoma na bango kimia. Alors quand ça m'a dit ça m'a dit, ils sont encore avec eux ça. Ils ça m'a dit, ils sont autour voilà, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, rendez-vous est pris le 8 mars. Donc là, on est là avec beaucoup de gens. Basi ya Masina, bayambi biso ba sans frontières. Pour la relaxer que le 8 mars, bazo c'est la Cindy le cœur. Na kati ya terrain Masina. Le 8 mars, Cindy le cœur. Le 8 mars. 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 Mathieu Bosch, journée wana na ebisa batu pendaki batu fo baya. Des ordres des alatés, organisation ezala kitoko. Donc Koffi Olomide asali loko moboy o Cindy le cœur asali. Eza Cindy chante Koffi Olomide. Ya omoni biso moto ena kata ya Masina awa. Donc wana yangote. Donc ya wana isara batu, ba voye batu balingaka Cindy le cœur. Donc bato tout balingaka ba maman bien, ba voye chéri, bana limité, bana nzeli, bana matete, bana lemba, bana yolo, batu tout, basi nyonso to eza Kongo mobimba. Ezaka concert mo ezala te ke okaka o ya Masina raté. Ezaba to bengisa tala ko to pointe. To bengisa batu nyonso tout. O baba sino surtout à Congo ba yeba le 8 mars. Le 8 mars batu ba tonda awa, ba yo ka chant. Pour mutazo maliki tout le mibale be na oyemba. Donc ayi ko yemba ya makasi stade au Pilato, pe stade na so journée wana et là ta teni mususu. Pe matoso ebeta awa, matoso ebeta euta N. Première fois. Parce que ma tous venu utili bande ebeta awa. Donc Cindy le cœur azobeta le 8 mars to yebisa batu tout balinga biso bana quartier la terre bana ba Kongo mobimba baya batu tout awa ba mona makamba oneza. Merci beaucoup na mokonzi biso Rigo. Pour te dire que sécurité ça makasi mokonzi Rigo ninga za wana yemo pasa na etu wana yeyo. Donc commandant pena makasi ya mabele. Donc sécurité ça makasi. Ya oka rafena nga ogi kingombe Airtel Money. Ya o makamba ngoyo ba vena biso ba prene lobika makamba ngoyo. Donc on était sur le concert on est à Mabé. Tous ça va m'appeler Apocalypse Bella donc les des Guzman et merci d'Apocalypse bienvenue Kamba. Donc Cindy le cœur Robeta le 8 mars awa tous ça la belé parce que ma maman Chang ba lobi ba ko la Cindy azali mwana na bango ya Masina wa pesa biso valeur. Parce que tant que tu as la balle à Masina, on va passer sur valeur. Cindy le cœur à la carte, honorable Madame Cindy, rien à dire. Quand aussi ça n'a pas encore. Merci rapidement, merci. La fin d'un rejet non à le colonisateur. Bonne le bicambon à propre à Solara bien. Ça s'oublie à mon thème. Yassanda Razadi. Na bossa nyote encore Jerry Koli. Batasiga. Ya wele musheni kodi ya mboga vena biso Airtel Mano Gigingo Dota de Kana na bosa nyote bon présent lino maman nyeso balingara symposium balingara loyenge balingara égérie balingara ikia balingara caravane balingara balobiens moya moka banzembo on est honorable Paolo ba chanson moka université
boyoka olala boyoka eto yo 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 Samuel eto yo 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 Samuel eto bato balobaki si même olanga eskisenga bato babaki oyo diske les gens eyokana te sikoyo yango toyoka sikoyo bayoka omoni bato yoka bisao omoni bato bayemba les gens oyo bayoka misiki mosusu te bayoka misiki wani ya babuba bango baba oti baba yaya banoko merci oyoka sonsi oyo bayoka Samuel eto yo Samuel eto yo Samuel eto Cindy Leka Cindy Leka Cindy Leka Kakate bado bado Petit Bouba bado Cindy Leka bado Cindy Leka Premier mois, moi, ça va être stade de Congo. Faux. Première fois, banda Congo banda. Mwana mwasi abeta na kata sadi ya kata fila kisasa. Et alors fini les cœurs. Oh bana oyemba lo liboso lo sala boy. Sidi les cœurs banda pour le là. Oza siko kabita Sidi les cœurs. Sidi les cœurs. Mesdames et messieurs, rendez-vous est pris le 8 mars, stade de Bekatet, donc municipal de Massina avec Cindy Leker. Merci beaucoup à tout le monde. Yuyu Kaboukou, merci à vous. Merci à Gianni Bakika, Igat Bakika. Ya bienvenue Vangasel, merci à vous. Et pourquoi pas topé sa motte na batutu batala rabiso. Yannick Ekini, Romox, Joli Ilunga. Tout ça m'a belé na yo. Et merci beaucoup à Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Ya de Golmata, merci beaucoup, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye 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 bye. Stop. Sini. Na c'est la mutuka. Ma Sini Pascal ya Pascal. Bon Sini. Yo 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 yo. Sini les gars. Yo 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 yo. Sini les gars. Sini les gars. Yo 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 yo. Sini les gars. Yo 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 yo. Sini les gars. Honorable Sini. Sini les gars. Yo 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 yo. Honorable Sini les gars parle lango quoi. Babi le 8 mars. Tous les mamans, passe à Massina, passe à Kimanseke, passe à Lemba, passe à Matongé, passe à Kimassani, passe à Bibwa, tous les mamans, le 8 mars, Awa, Cindy Leker, Cindy Leker, on parle l'amour, on va l'élégance, on va gérer. Dis-moi tu m'aimes, Cindy Leker. Mathieu Boncher, donc je suis là en plein Pascal, la marché à Pascal, donc avec les mamans, ma maman les Cindy, ma yana Cindy, ma maman Cindy, au bazo c'est la rendez-vous le 8 mars à la terrain municipal. Maman mote na yo, maman bango na bi Mathieu. Ah mbote papa na sepeli mingi na ndenge tokoyamba. Cindy Leker en tout cas tolingaka epe makasi. To sepeli mingi ndenga koya kobeta awa. Za mwana bino Massina. Ah OK, to lelie vraiment très fort. Talaka ezape mukona bisa ba maman le 8 mars. To sepeli vraiment makasi. Donc ça cadeau mon maman cadeau singa salibino et ça que bino le 8 mars. Le 8 mars c'est ba maman bien, ba mère bien et ba mère c'est pour fani bobo ya Cindy Leker. Moi na bino mabela maman faut bolo belo mo ça. Maman o baksani. Bon pona ngai mama na bakisi nga na za mama ya Cindy en tout cas na sepela kana mwana ngwana mingi. Awa toza na wenze ya Pascal wenze ya Pascal. Bon to sepela kana to koyamba ye. Aya to koyamba ye maboko mibale biso ba mama na ye to koyamba ye na esengo. Biloba lo ba to yokaka wana yango te biso to koyamba ye. Eza ndenge wana. Oro baksani Cindy azo.
lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Yami balé Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango pona ko bénéficier na triple action pona bayebazali na mikili ya poto bayebalingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototieli bino. Maxi Bio Café e pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non mais c'est quoi qui s'endap. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille m'a trop sur la tête. La seule qui soit timide la kati ya ba rouge wa bibela. Chef, banda la bandi comme moi si inane. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, biloko so ko mabino ndila o lokola kisi ya ndako. Papa, oyebite ke laboratoire mais médecine et c'est une solution wuta kana. Solution ignorant, c'est la sayo. Omoni oyo siminaliste suppositoire oyo siminaliste comprimé on a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse. Mais borax ce que c'est traitement nyos tout il y a hémorroïde n'est quoi ko banda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa ce qui bon lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo ko loko ça on ko mesurer les sous on ko mona que borax toujours champion on comprend ba question nationale la question on consomme si comme soutien na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo ba nzete mususu ya Congo nde mama na kosi
Olivier Patro Kosiki. Wana na kununga. Eki Boris oyo, mobile nanga sa ila Boris oyo. Soko na Boris ote, mais mobile nanga toto lezo ya bukibi. Omoni ba piso to présenter yo. Et salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pichu Tondele, yéné savant. Mbote na biso bandeko, ngai Docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir de banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mise sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka. Bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on peut n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la entre biso na batradi thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici Docteur Pichu Tondele, yéné savant. Masina le 8 mars. Oh ngala ngiko bakisa kake zake tozela ndeko na biso ya biso ba mama Pascal marché ya Pascal la couloir na biso ya Bekatef tozozela penda tozozela concert wana maboko polele ndeko na biso ya beta concert totonda wana tokotondisa municipal rotonda oh so zali na wangu wana kwa kisa changu siko to confirmer yango to confirmer za mwana mabele aya tozela ye tolela fort tolela ileke sindileke sindileke mwana mabele mwana masina toyamba yo na esengo sindileke mama toyambi yo na esengo toyamba yo yaka bozelende tozele makasi aya za mwana changu talaka changu to maboko puelele toze asindi na mtema okita yaza mwana mabele tozele maboko puelele mutema bana changu eza sindile ke oya boya asali mokili na ye na mukina to yake makambo wana bandi biso nyonso topusana po totala za mwana biso totombola ye tala kaka biso bamere boye totikala nsima eza te sepelaka na banzembo na ye bosepelaka na banzembo na ye balolenge na ye kosepelisaka biso makasi vraiment mama eza kado oyo kesindi leki akasali eza kado mwana bamama tobenga bino bamama tu ya changu bamama oyo balingaka misiki ya bien mwana bino azoya bwana motema koyamba ye aya soki mpe makambo ezali apesa biso mpe bamere tovivre yango mpe atika biso mpe bongo te tala kaka sindi apesa yo po tobikaka pesa bino ata bamaputa kado ezala soka bamaputa tolataka bamaputa kaka po so tebe eloko mosusu le 8 mars eza nde molato ya bamere yango nde ya eza nde bongo bakado kaka oyo biso tokozela tala kaka merci papa merci yaya tosepeli mingi so oya ana changu bapeple ya changu mpe baozela ye sava maboko mibale tozela moko te kasi mibale tozela musicien na biso aya toyamba ye maboko epwelele amemela biso bamaputa biso bamama tolingaka kolata amemela biso maputa tokosepela toye ebele tolingi ye makasi aza mwana mboka tolingi ye makasi aya le 8 mars amemela biso maputa biso bamama tokozala wana ebele tokozala wana tokozanga te alobi bongo
Mboli wenze tokoti partout mais boyo suka na bureau. Ah eza wapi? Ah to en tout cas na piste merci mingi Mathieu Bosch to musato osala. To suka pa boss na biso boss osala ali no business. Aza le seul patron. O akangi tsangu mobimba. Banda likolo ti likolo o makamba chombo o makamba biema o makamba munini o makamba nyonso to présali yango to na bureau fret na Dubai faut luka boss alino business yango to chez Mathieu Bosch to bibima po ebike to songa bote mutabi o sala sinile ke ba banderole 5 banderole boss alino mote na yo oui mote mengi de journaliste sinile ke razo beta na masina atake mwana bino masina le 8 mars d'abord esali o boni koyoka concert ya le 8 mars. Oui, pour Nangeza, toujours félicitations à l'artiste Nabiso, Maman Cindy Leker, Biso Take Bana Chango, pour Bana Massina, tout PC Kaka bienvenue à la commune Massina. Et pour tout ça qu'on prépare, dernier Togo Yamba pour concerner les Kakitoko. Donc, nous avons préparé pour banderole pour nous soutenir Maman Cindy Leker, Biso Bana Chango, pour nous soutenir pour Akenda Bosso. Yosko la contribution là yo, au salani na part na pour na concert wala. Bon, autant que aller nos business, c'est-à-dire faut na soutenir, qu'on soutenir faut na tchaba banderole, qu'on soutenir bana tchangu, totalement, to soutenir artiste na biso pour musique le kakitoko. Donc au soutenir au tchaba banderole na compte aller nos business. Donc ça problème aller nos business au moment na banderole qu'on mata partout na 4 coins Massina. Merci beaucoup. Merci beaucoup de journalistes. Pour ali no mutasimbike o chombo. Oh, lingo maramona Dubai. Mama biso kofelo mide. Ifa na kata masina ndi awa. Pa fula batu banzimate. Yango siko biso moto za to zongi na makamba ngo en tout cas. Président merci beaucoup ndo yambi biso. To yebike ndongo yambi biso boeza suka te président lino yo. Président lino. Beninga ya yamba batu pamba te. To ala lipambo limo lelo journal lelo FC acheté. Merci beaucoup. Merci beaucoup na président lino. Le 8 mars, mesdames et messieurs, rendez-vous est pris avec Cindy Leker au stade municipal de Massina. Donc, tu es tout coutani na ba fazer, tout coutani na ba mama ya wenze, mais tu ko lekate, ça que to solana mo kondi o azota la koto nyonso ata emona ye e ko sala bien. Mo kondi mbote na. Mbote papa. Toujours les cas parce que toujours ça la sensibilisation pour un concert à Cindy Leker au 8 mars dans le stade municipal. D'abord koyoka Cindy a kobeta en tant que moi na bino Massina et salut d'abord boni. Et ça nga plaisir passer aux artistes. Tango alingi ba efrene mona na pa batu ekopesa bisese ngotoko sepela mingi. Po mukolo ana eza mukolo feta basi. Ye pe lokola za mwasa lobite na osepelisa basi a changu ye tanke mwasa a changu. Bise ko pesa biso kwa esengo mingi pona basi a changu. Toko sepela mingi. Sécurité zandeni koto na mabile na yo batu msuba kobanga Pascal Mobulu, Pascal Desordre, moi Kabelo na nga bakoyiba moi nini organisation ya sécurité zandeni. Mais ozota la bilili mikolo nyonso. O nyonso banda ikoyiba Kabelo ko sala Desordre. Tosi to tchétché bango maboko. Sécurité zali impeccable, c'est que ceux qui aillent toko sécuriser mutumoka kozala inquiété. Toko sécuriser a kozala bien. À cause de la bien Pascal le DG songi ndenge zala ikala sécurité dans magasin na Pascal isa shino ko bana bande ko nyoso bazotala yo bana Massina ba o ba koya jour wana ba o ba bangaka na bengi bango baya bisona commandant commissariat Massina colonel Kinzola tozo travailler en bon terme toko sécuriser bango ba bangate loko les a fait à 8 mars ya ba maman eza mois ya ba maman baya toko sécuriser bango loko moko mabe ko sala te baya ba ozala na kimia ba ozala très bien. Merci beaucoup Mokonzi. Merci Penabino. Sinda za mwana chango bola kaza mwana chango. Soko ina chango toko sécuriser. Merci beaucoup. Toko lingate ke o équipe pola te fo Alex ke mo wazala. Bendele ko koya te. Sinda o mala likolo. Merci beaucoup. Mboka Mathieu Bosch mboka na mboka etambola na bakona ngo yango biso moto ko yaka bongo te to leka bongo yango to yepa mokonzi to yepa capitaine na biso bokole ye wana da bato mba yo ki sécurité za kitoko maramutu kitoko o na biso na confiner na continent te mais biso non to yena po bato amona ke batabie ba yaka no babanda pa bakonzi donc yango to mokonzi ya mokonzi to pesi merci beaucoup donc na komba ko fiolo mide pe na komba Cindy Leker journée wana ya nango bia bato bayebele sécurité de total radela ba molier total radela ki bayiba susu ate des de sala maraté pour na mokonzi wa fandia. Donc en tout cas merci beaucoup papa par makamlo ya Cindy Leker apa makamlo tunga personne merci na musalo zo sala pena na kata na kwa na biso Massina. Merci beaucoup moto maboko pour la mokonzi.